Très bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro Tolobela Congo. Tolobela Congo est émission Yaba vrai Congolais, émission Yaba Congolais où Yakoki ko trahir mboka na été pour notre intérêt personnel et émission Yaba Mama ya Balabala, émission ya peuple congolais où azana 100 Congolais. Toujours le bela ba vrai Congolais, ba Congolais oyo basala la trahison te pour la mboka na bango. Soko za vrai Congolais, s'abonner, partager, otiki biso ba commentaire wana et ko sala bien. Plusieurs sujets à discuter aujourd'hui avec le prophète du peuple Mboka Ngefa na yeto ko solo la vraiment actualité oyo et ko dominer na mboka na biso. To mona ki président de la République a kutana ki na ba père spirituel ECC na Senko basolola ki makambo etali basolola ki pona kobongisa makambo désordre oyo ezala mboka na biso mingi koluka kimia na kati ya este ya République démocratique du Congo ba ICC bakutana na Martin Fayulu bakutana ki lisusu pe na sursaut national oyo ekambami na mwana mboka Delis Sanga Alain Bolojwa nde basolola ki na bango makambo kosoleze belé bozala branché ti nasuka mwana mboka Ngefa. Bonjour et bienvenue. Bonjour nzambe pambola yo okuma sanzole zonge pa ya tata nzambe parce que nzambe muta permettre mokolo lelo okutana epi mvula ezobeta mpona kokanisa bao nyonso batiki biso na Goma. Très bien. Oyo bazobunda na este ya Congo ke lokumu sanzole zonge pa ya nkolo. Très bien, merci mwana mboka Ngefa. Tozela qui discours il y a Vital Kamerhe et puis il s'est prononcé Vital Kamerhe azo soutenir mingi union nationale topé diplomatie jouer mingi penja dialogue, tandis que na côté à Jean-Pierre Bemba za catégorique alobi oche toche masasi analyse nini yoko ça. Bon, omoni pour le moment kotangela ngai ba Vital Kamerhe te kotangela ngai bo kiliko te wana kotangela ngai te. Oh. Hein? Tangela ngai mokonzi ya mboka effort azosala tozobunda bitumba oyo Séraphin ezalaka président na population. Okay. Na armée na ye malgré armée na batraître baza ebele et puis na bawazalene. Très bien. Et nayoki Vital Kamerhe bio bolingai Vital Kamerhe azoloba te na koloba eloko nini. Mais Vital Kamerhe mo azo envisager place ya chef de l'État. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a moi la poste comme chef de l'État. Et Kamerhe ne sera jamais le chef de l'État dans Mboka. Parce que Tomi Yebi ndenge na poste na bino. On appelle ça président Sénat Lobani. Président Sénat est deuxième président de la République. Au cas où il chef de l'État, c'est lui qui tient l'élection. À transmettre à la population message à chef de l'État, le chef de l'État a lutter pour la unité nationale, pour la Congolais basolo la yo, ozo condamné pour ça. Nathan Oyo, à la guerre contre la guerre. Okay. Moi, je félicite le premier ministre israélien. Très bien. C'est un guerrier. Tant que les Arabes ont attaqué, à la attends, Sambelaka. Mais bituma kata bituma. Ok. Tolingi ba discours politicien te. Tolingi ba discours académique. Ok. Hein? Gagame azolo bakuna ke ayebite ke ata soda ne moko na kata peuple congolais te. Na République démocratique Congo te. Mais autres zo kanga bango tout ça ba soda ya Rwanda. Ça dit quoi? Le père de mensonge. Jean 8:44 c'est le diable. Hein? Tolingi ba message moko loko ezali bana ki unité nationale. Bitumbe kweli biso biso tusima mokonzi ya mboka na wazalendo tosima minduki wana discours banda ozala na Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe baza bato balukaka pouvoir biso nous sommes majoritaires à Kivu, Bukavu, tout ça et pacificateur lelo soki za ba Rwanda ba yepe ba bwa kisi bango ba ozamboko lisusu yango hein ozomona bazo pousser président en négociation, on négocie dans la position de force. OK. Hein lelo la wazalendo na biso na armée congolaise. Et dans la carte d'Akiseni, 7 km dans Kigali. Très bien. 30 ans, c'est bravo. C'est qu'on peut négocier. On ne négocie jamais avec M23, mais on négocie avec les Rwandais. Ok. Hein? Dès que Kamezala, si on dit bango nyonso papa,
nde basi mokonzi ya mboka, ça dit quoi? Le chef, il est seul avec sa population. C'est fini. Félix Tshisekedi a entendu ce samedi au sommet. Tous les années, on a sommet. Et le revoir. Président Kenenaïté. Il y a un piège morinité. Atinata, ministre des Affaires étrangères, a représenté Yekuna. C'est la même chose pour le moment avant d'atteindre la situation en Mboka. Parce qu'il va piéger. Nous ne contrôlons pas cette phase aérienne. Et nous, nous sommes dans une délette. Hein? Est-ce qu'il va bloquer l'avion, Nicolo? Il va quitter ici. Hein? Parce qu'il a la faute. Très bien. Alors, c'est la faute, il va y avoir un voyage en Jordanie, va bloquer l'avion. Mais c'est qu'il va quitter ça. Donc, quoi, c'est un mystérieux. Tempête à zéro et zing avion, va remonter la faute dans la carte. Si l'Amérique va comme ça, pour le moment, hein? La vie du président est en danger parce que Bazo Lukaï, les Occidentaux, les Américains, à se déplacer, non pas battre. Donc, vous préférez le président de la République qui est non diplomatique. Non, avant d'avoir la diplomate, le ministre des Affaires étrangères représenté. Très bien. Hein? Apanda, Atala Makamamboka, non offensif. Merci Mingi pour le lot, tout ça, tu récupères RTNC. Merci Mingi Lo, aéroport, les ambassadeurs qui ne sont pas dans la biso. Parti munene ya Goma ezana maboko na biso. Non, ceux qui ezalaki na maboko na bango maintenant nga beti meeting na stade. OK. Hein? Et puis qu'on fait des personnes nga beti ki mo. Na kiseni no? Hein? Dans le bataké no bango te. Très bien. Après on attaquer bango bota nanga bimasuka pour conférence de presse. Nanga il est où? Bagane ko fana ka hôtel moko pembeni na ebali. Siko ba parler de kuna. Mais dans le discours à Vital Kamerhe, c'est comme si Alobaki rebelle Azo avancé déjà vers Bukavu. Même Azo avancé, un homme politicien a quoi que ça un discours, qu'on décourage ma FARDC et le gouvernement. Faut n'a pas eu sur les lois. Minova ils ont beaucoup d'habitude. Très bien. Là sur bango ba kotaki. Au moment qui va très toujours bango ba tel discours, ils ont un discours moko archaïque. Autre gravissime contre le gouvernement. Hein? Président de l'Assemblée nationale. Alors, on va la plaie de guerre. Hein? Bazor avancé. Maintenant, il y a avancé, il va à Bukavu. Mais, on a vu qu'il y a Bukavu. Mais, pour lui, sérieusement, il y a l'autre 6 localités, personnes qui en parlent. Mais nous, on a beaucoup de quand on a très bien informé dans le champ de guerre, je suis reconnu partout. Papa Tala Boloba. Et bien, information fiable. Mais c'est fiable. Et puis, les hommes ont bien habillé tout ça va décourager Hein? Maman! Merci Nabino! Basa ziki biso kokufa. Soda ko babilo ko soda papa asopa ateka makila na ye pona ekolo. Ezoka mwasi nyonso ayebi ya kobota alinga ta koboka la base. Est-ce que ça va se caler? Hein? Non mais 2 à 3 ans à 6 mois na azo subira mama na papa azo donc c'est parce que elle ko zana mutu na ye. Est-ce que ça les Camerounais sont sérieux? Hein? Ezoka soda ondimi au kadinera bona pona ekolo. Maman TikTok est qui est là. On te la parole bien dans souka. C'est que moral nous retient batona famille nani. Or que situation est contrôlée. Silence à président. N'armée naïe. Et silence mon boké banam. Et le résultat très bien. Hein, les résultats sont là. Goma et si mami na 23 T. Mais les hommes ça nous les lots battre na un quart, un tiers. Hein? 85% na bako na biso. Parce que si on a bon on est dit continue à glisser. Tu continue chuter dans la carte Goma na carte ya Rwanda ndenge. Et puis Minova place bango kotaki. Armée se récupérer ngo na 5 localités. Bravo à Zelendo, bravo na armée na biso. To tika biloba loba na kotiaka biloko ya pamba na carte na ba TV ezali ko décourager batu to bunda tiki no suka. Je crois Bible na biso na Jérémie chapitre 1 verset 19. Bakobundisa biso bakolonga biso nzambe aza pour sa victoire. Ngefa to fanana ona justice ya mboka na biso dossier malanga batu o bakondana ki bango a mort omoni musu baza libre et ngona mboka ngefa. Nana za libre. Expert o bakanga ki elobi a voyager ki déjà aza na Bruxelles ba photo eza partout. Expert yo ya mbanja Jean-Jacques. Non ba faire nous zana. Oh. Tout ça makala andolo. Pardon? Tout bazan en dehors. Et wana telle information bien. Vérifier aza libre aza na Bruxelles, akita qui déjà na Bruxelles.
soki ezali boye ezali deux poids deux mesures batika mpe mwana malanga akende parce qu'il est américain soki basali boye nokondana munga na vérifie information te mais bainformation mingi ezali bafake news boyoka nango mingi te papa oyebi coup d'état atteinte à la sécurité de l'état ezalaka blague te partout dans le monde bamboka lokola ba haïti bamboka lokola bamindela bakoka batwa wana batambolaka boye bamboka na bango kuna bathaïlande bakoboma bino 6 places devant la population obuta fait ça ici osoki basali boye impunité ezali nayebi te nainforme yango te mais je ne crois pas oyo parce que na fake news mozo alobi yo mwana bana koboma bato na moto akima afrique ici lokuta aza na makala aza na ndelo oyo kabakaba eza lokuta so okende na ndelo tokokende ngai na yo abisa kabakaba yo eza bafake news soki ya solo nous condamnons tozokondamne justice congolais babimisi ye na procédure nini na façon nini parce que bazali condamné à mort. Très bien. Merci beaucoup. Ngefa Martin Fayulu a exigé na gouvernement exilé politique nyonso bazonga ba prisonnier politique nyonso babima avant bakende na dialogue. Yo zo sala na. Natango yo Martin Fayulu ba imposer batuté. Na ba dialogue na biloko papa tout d'abord tout si ça guerre to na dialogue. Guerre ezali dialogue ni faut pas poster. Guerre un vrai opposant tango oyo. Ikana ba opposant bazade. Opposant bazali. Bango to bazana bitumba. Et bien si ba opposant bazade bazali bango to bazana bitumba. Pour le moment ezali ko juger ba dia juger ba to yana. Avec la politique c'est fini. Il n'est pas gouvernement juger ba toni. Na biloko ba Frank Diongo bazo sala. Ba Frank Diongo ba Katumbi bato pe bazana bolo vrai dialogue ezali peuple na président ici ezali peuple na président vrai dialogue président de Bounelona bongo Martin Fayulu vrai dialogue ezali peuple na président président salabo même sur na sele ou bien la fin de martyr abeta meeting peuple tout n'est pas question vrai dialogue na moment au meeting mais akobeta azana sécurité na ye il est chez lui akobangani azana ba sanitaire bazali to sanitaire na bino to banani bazali nalobi yango nalobi na ngai ngefa bazali basangisi ECC basangisi 5 ans mais tout le monde néglige de travail na kati te boza un peu négligé ba bibino désordre église de base ezali négligé de tokende ke makambo na vérité toute vérité n'est pas bonne à dire et toute vérité c'est bonne à dire très bien bato ba provoquer yango ezali ECC na catholique nde basengaki mokonzi ya mboka bana okutana ye bango basalaka démarche avant président a rejeté ba démarche nyonso Martin Fayulu azaki yepe asalaka démarche wana a rejeté ki mais balobi tango amone yindi a courir vers ba président azali un grand négociateur réconciliateur et président avant makambo alobaki moto nyonso na besoin na ye amona ye basolo il avait dit ça après ce dialogue to loba likambo ndenge ezali président na biso il n'est pas un dictateur. C'est un démocrate. Très bien. Il reçoit tout le monde. Ce qui est président de Yamamotoloko, là, Pasteur John. John n'est pas, il est comédien. Pasteur John, comédien. Il n'est pas pasteur. Ok. Ce qui est maman, couple présenté par maman Niki. Ce monde va salir, pensa, tout le monde va pour là. Toujours l'affaire des temps. C'est une affaire d'État. Ce que c'est l'audience normalement, président, il n'est pas comme Kabila. Mon ancien Kabila. Mais guerre, papa, vous savez, guerre, Kabila. Quand pas de M23, on voit des courses à Kabila. Pas de M23, c'est Gagame. Papa, Gagame, c'est Museveni. Pas de matière pour nous, on a dit sur les liens. Nous sommes au monde, nous avons Kabila pour pouvoir. Pas de est-ce que c'est est-ce que nous sommes qui parlent de comme Congo, mais nous sommes pas comme mais c'est comme si nous avons l'église de réveil. Papa na ye ezali kakenza église de maluma lo azwa kuna mutu as mais c'est
Quand l'église de réveil, non, mon église de réveil. Hein? Maluma la même Maluma. Rébellion quand même. Hein? La salle rébellion. À ça rébellion, rébellion mon dans l'Ekissa Kabila contre Jean-Pierre Bemba. Oh, Alexa Kabila contre Jean-Pierre Bemba, ça il Maluma, il a grande rébellion. Et là tout ça. Kabila joue quitter. Est-ce que Kabila il peut na bana Congo? Yo kanan. Oka Congo hein? Kabila, Kabange, Kareberebe, Reberebe, Ozoka, Rewane pas la chose de la carte. Yoga comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre. On a ce qu'on a Équateur. Bemba. Gombo. Kokoriko. Soso ya Pembe. De l'autre côté, grand chef coutumier. Et Tekiama. Et côté bête et côté. De l'autre côté, c'est quoi la vie? Mais pour le moment, c'est limite. Pour le moment, c'est pour la mboka. Pour attendre la mboka. Alors, on a gagné ta guerre. Mon côté sera tellement la mboka. Solution au monde. Mais solution, parce qu'en relais, bah, tu es le côté. La qui s'engage, c'est plein. Bah, il y a un message. Hein? Ce qu'on a dans est-ce que comme on attend, à quoi gagner? Non, mais l'élection a gagné. C'était Maluma. Mais les foot années, ils Romain 23. Et ça dit, péché, c'est la mort. Maluma, la bonne, même un cardinal. Même un supérieur, malédiction, juillet. Monté pas sur quelqu'un. Ce n'est pas qu'une église de réveil. C'est quoi, n'a aussi une église de réveil. Pour la niveau ça, la malédiction, on a tenu baba cardinal. Mais quelqu'un, ça n'est pas quelqu'un, ça, quelqu'un, ça. L'église de réveil, mais ça n'est pas quelqu'un. Très bien. Alors, il y a quelqu'un, ça lobby, il y a Tika Bavantir, qui sont hyper spirituels, il était directement accueilli dans Deutéronome 28, verset 28, esprit d'égarement. Là, on a tourné l'esprit d'égarement. Alors, l'égarement m'a cassé. Et puis, à Gosuka Mabé, Galates 6, 7 à 8, on ne se moque pas avec Dieu, c'est que l'homme là, c'est 1000 moissonniers là. Pour moi, on sort la langue. Ba père église ba kutana kina mwana mboka Alain Bolodjoa na sursaut national ba déclaration na ya lobby le problème se Félix Tshisekedi ata basali dialogue rien n'aboutira parce que a respectera ba parole na été Bolodjoa atika biloko wana omoni tanga apartheid ezalaki na Afrique du Sud tous les noirs bazali sima ANC et Mandela. Mandela est le grand prisonnier du monde, 27 ans de prison. Hein? Bazaki Simanaï. Pour Mindele, bazaki Afrique du Sud. La tango, ba discours, il y a 1000 collines déjà discuté. Hein? Hein? Tu sais qu'elle n'est pas sain. Remettre 3 10, mon sain. Mais total. Allez, Bolodjoa et Babo. On va se faire des petits bombardiers. Même les soldats, ils sont koufa. Bana na biso ba prêtre ba bana na biso ba leki na biso ba zo kufa na champ de bataille. Pour le moment, il faut repérer sa parole encouragement envers le chef. Oye tikalissima. To bon sango sim. Hein? Les messages là vont famille. Très bien. Et pendant les loyo, tu sais que la respecter ni na été, mais tu sais que était élu démocratiquement. Hein? Avec un pouvoir mandaté par la population. Pour l'imbo ka on a pouvoir répondre. A ça la montée. Hein? Alors ça, on a tout à Christ, on a la guerre, on a Christ, on a bon sagaka. Après guerre continue. Ce qu'on a dit comme ça, après mandat na yé, so que si ni botia candidature, so que nanga nanga pouvoir, a tia candidature, article 64 parce que si biso, a pouvoir librement par la population na ndoki. Et ça les mal souté. Alors des fois, est-ce que na dialogue yo préféré nanga pesa na kati parce que bazo lobela ba congolais nyonso bazala ini, nanga pesa congolais. Donc yo au sepela pe nanga présence na eza na kati ya dialogue. Président Alobi Ango trop clair. Très bien. Somme 133 verset 1 à 4, batoso basangani baza moko comme afute nanga simi makila, nanga tué. Guerre tozo bunda c'est la fin. Tozo nginango lisusu. Ce n'est pas Kagame qui est l'auteur de la guerre. C'est l'Union européenne. Ce sont les Américains. Hein? Mais l'Union européenne, c'est comme si Babani va rejeter. Babani j'ai rejeté Kagame parce que va frapper tout le monde, va frapper. Hein? Va repasser bango na makasi ya biso. Ndenge to telemaki. Yami balé. Tu renégocier na Rwanda, quand on parle de Rwanda c'est Kagame parce que a retiré bateau na union sur la champ de guerre. Très bien. Mais tu retiré na ngate, nanga kosala ko mokote. Hein? Nanga kufuka masasu.
ndenge bayaki ne masasu buba bobi batie Laurent Désiré Kabila akota kati yango Bastien lié pe mandat d'arrêt international lié na Jean-Jacques Mamba. Ah voilà. Ah ba condamnaki à mort. Bastien babimisi sous arrêt international. Là nyonso nanga kozala Romains 6:23 ça dit péché c'est la mort. OK. Et c'est l'arrêté, crime de guerre et puis c'est fini pour lui. Très bien. OK. Ata babengani ye place mboko zo kena CPI ko senga ye. OK. Parce que abomi bateto tango Union européenne zo condamné Union africaine et États-Unis d'Amérique partout à la place à mais Israël au bino bosambe la radio d'Israël ba pasteur nyonso bolati ba drapeau bozo kita la mabele là ça mais Israël Dieu d'Israël ba drapeau ya Israël na ba cher na bino lelo bazo soutenir Rwanda wana ezali judaïsme de soutenir Rwanda et puis le judaïsme matière première bazo obi Israël a dit 4% du monde l'armement ils a biloko utaka na Rwanda on pesa ka bango mandimela ye. Mais tu es belle qu'on y a Ecclésias chapitre 3 verset chaque chose à son temps. Très bien. Tant Israël Zali Rwanda peut tant on est fait. Gagame a échappé jamais la guerre. Fin rien c'est fini. Parce qu'un homme de sang, il faut pas balayer mon qu'il peut balayer parce que azotia a trouble, a trouble na carte Afrique centrale et ça serait pas bon. Na minute yo rôle ya église na makambo nyonso ezole kezali na rôle église c'est le mosala tant avant chef de l'état c'est église ya catholique et protestant et dans l'église na bino na ote mais biso na église biso to uti na protestant non basangana na bango nani alexaki nanga hein oui mon alexaki nanga pas comme président OK Dodo Kamba église de réveil non nani alexaki pe kadimo. Et ça, il y a l'église de réveil, non? Ça va bloquer les gens. C'est-à-dire, bien non, l'église de réveil, on dirait des autres. Catholique à Télémélaki Nanga, où il y a côté. Ah. Protestant à Télémélaki. Ok. Les cartes à Souga dans l'église de réveil. Hein? Alors, Malasima, même influence en Goti, Ndenge Nandenge. Toti à l'issue sous moto, Ali est compétent, ou est rebaloqué la bichotte. Très bien. Les lots Nanga, l'obé aux Alakadi. Ok. Hein? Kadi m'a pas roya. Oh, c'est ce que les pages ont donc, il faut batailler. Là, c'est pas mais quartier calme dans le Québec. OK. Avant de rébellion, la Katanga, oh, va botter les carrés miniers. Oh, va carré minier, on est de côté. Bandara carré minier. Carré minier, pour t'avoir ticket la bino, pour ma belle, un beau carabino. Hein? Tu es président, garde de la nation, garde de l'institution. Quand tu vas au Bundela, ils ont armé pour battre. Population basse, appliquer article 58. Et le bini richesse première, nous sur Congo, et de la partager équitablement le peuple. Très bien. Le peuple se retrouve à rater. Et lorsque le peuple a la chance, c'est fini. Vous connaissez quoi? Il y a carrière minier. Oh, Kadima, ouais, il est au dé. Donc, on peut savoir carrière minier quand on a dit et puis peuple. Très bien. Hein? Parti à peuple, Zawapi. Vous connaissez un peuple, Zobundana. Et il y a un thème, vous connaissez les Cameroun, ça, le mandat. Ok. Hein? Mais Nzambe akokisi yango po alakisa ete tala bato oza na bango yo ozane na pepe biso nous devons voter bango te. Donc président de la République présentement atikali kaka na population to aza na mutu te eza président parlement sénat tout rien na ba cour de tribunaux rien mais président est resté avec la population on va na na parlement a fait 2 minutes à 10 minutes tata on attend incomodé à fungola ebo président bête 12 c'est un mot était maman na 12 à côté binaki. Il y a une photo de Martin Fayulu. Martin Fayulu a le but faut ensemble on a pas dissoudre. Pas dissoudre yango bango tout ba que tolingi tout ensemble te. Tolingi ba sénateur bozo sala eloko moko te. Soki bitu me quoi peuple na te na mokonzi mboka alors ça sert quoi? Ça sert quoi? Hein? Pas dissoudre. Et que na ba sénateur na tine na bango te papa. Atika la gouvernement na ba cour de tribunaux na ba organe mususu. Et en sens te. Ba $30,000 bazo zwana ya pamba yo fele. Hein? Vous avez complice de Moutouane. Na Sénat, boy, qui tisa ba salaire à sénateur, ba lobby, ba en charge belé présentement il faut quelques sénateurs, il faut quitter na ba siège na bango, kenda ko ça la paix sensibilisation et c'est na bango ba moyen, ba ça la paix comme si exécutif et ça la sénateur a comment ko ça la ba pont même le même na ba député ba ko ça la ba là, il y a un moyen ba quitter ça bango salaire ko ça. Député na ça déjà. Poni basala rapport après mabaya kameso ko ezinde ke ni osanga na peuple ni mo na peuple ba imbécile na bino
biso eleki bino mayele moto aboma eleki bino mayele so yini loto kobenga na bino kwa bambwa oyoki ça dit quoi obi na Chine très bien député na salaire tazwaka na franc mais Chine a développé bapays mpe ebele awa oyebi na mboka oyo ya Burkina Faso na président militaire oyebi salaire ya sénateur 580 000 bana mbongo te mpona intérêt ya mboka oke mpa na biso esalemaka te et puis guerre au président azoluka guerre mosusu yango wana okitisa bango bambongo bato oyebi ce sont des gens qui ne servent pas la nation c'est leur propre intérêt ça dit quoi Philippe chapitre 2 verset 21 na ntango ya guerre awa toza nango tosenge na effort de guerre fo bambongo batiaka ba 1 milliard baoyo bato bazwaka wana bakata yango ekende na effort de guerre sur les situations to récupérer yango nde zonga nsima ça dit quoi afani alobi mbo alakisi bizale na ye omoni bawuwu yango bisala na bango mpe toyebi bango omoni bino guerre esila biso moko tobenga président awa te to na maluku na kikolo tosécurize ye biso na président mbunzu ya mbunzu toyebisa ye vérité ya mboka oyo tika bato wana ozala mitu te ye azoboya est-ce que oyebi lisasi moko eza na combien 3 dollars so daso abeti na lebi tatatatatatata bikoute 3 30 dollars 100 200 ekei sa koboma ennemi alors soki toza déjà épuisé toza mpe na embargo embargo France apesa biso ya minduki France apesa biso inane tosango bapaparare inane France wana ebakikekaka mabotela biso boma biso bakosuka sikoyo tokosuka ndenge bakendeke kuna mpona koservi peuple te bakenda koservi intérêt na bango kota mosusu apesa mpe ndeko nanga bolojwa mwa raison moke nalembisa ekila lokonde bapekata ekila lokonde wa oyebi yango yebango na ndenge nango ozomona ekila lokonde bapekata parce que eloko tozosala yango masusu toboya injustice na baniveau nyonso wana bayebaka mpe peuple boyebaka mpe peuple le président de la république n'est pas magicien akosala nyonso te population boyebaka mpe bango parce que peuple nde ebundaka bitu namoni Laurent Désiré Kabila na pouvoir akoti abengani barwande bakotela biso te na Kinshasa awa bakoboma ye biso peuple todefendaki ezalaki basoda te tosilisaki guerre wana peuple yango mpe achange te tozala na bolingo na bosalisana yo sénateur oyebi bakristo salaire te député bakristo salaire te siko mbongo ozwaka mpo na basi 3e 4e 5e nini et population ça dit quoi liki 12 verset 3 nzambe azobimisa bango polele na miso ya bato pourtant bajeune mosusu bakokoma balobi ntango ya partage ya gâteau baposte babengaka bajeune te mais na ngonga kaka ya guerre nde baye bajeune bakenda kosankole bajeune bazali sacrifié partout jeune bazela Kabila akotaki na 29 ans très bien président jeune ate bajeune combien ya mosala jamais pourquoi yo tangaka kombo Kabila na ba émission non Kabila non c'est lui l'acteur makambo c'est Kabila acteur c'est Kabila tokende c'est Kabila ozomona Kabila elle wana osala doctorat na ye na France na pays francophone so ba français akei na anglais apesa cours anglais pana Gagame alobaka anglais nde akei ozomona yango sikoyo akoya kolobani apesa cours oyo nyonso ezoleka awa acteur c'est lui moto mbongo ya moninga na te omoni mbongo kongo epesi bango yo ozobunda ngai nazobunda tozosufi tobelembisanani balabolo te bazobunda balabolo te babelembisanani azobunda mpona mabele na ye ya mboka azobunda baindividu soki ngai ngefa nazobunda c'est pas mpona Tshisekedi mpona mabele ya mboka bolobaki Kabila azomema Félix Tshisekedi na baerreur et tout président Félix alobi te il faut tokabwana FCC cash totikala biso moko tosala mosala Kabila atiki président Félix a opté option ya kokabwana na FCC lelo oyo bozoloba Kabila fo aloba pourquoi parce que Kabila nde azalaki mabe il est tozali na ntina Kabila te Kabila 18 ans de pouvoir alobaka kaka omemi maki aso nanga te abundanga nde maki otoboka moto apesaki kamere
otayebisaki yango Kabila no lisusu balobaka Kabila yango Kabila ayaki na plan batiaki mpona kodestabilize Congo na bamindele yango moni M23 akoti kaka port na Rwanda na Goma te 3 jours babimi siko biso pena une semaine bazobima te ndenge se comprendre eloko wana parce que mindele bajouaki carte na bango ça dit quoi Josué chapitre 1 verset 9 totelema tofungola miso na biso pour te défendre intégrité territoriale à part défense wana azoyebiso lelo rien ne doit marcher dans la République du Congo parce que lideso nyamwa aliaka lideso na kata lideso très bien moto akotake Congo tayeba Congo Kabila connaît Congo pendant 21 ans de pouvoir 18 ans ya ye 3 ans ya Kabila ndamo ya Kabila le pépé ayebi yango qui a mis nani oyo ayaki na James Kabila comme chef d'état-major général c'est qui a Kabila nani atie un étranger s'il te plaît ministre ya obenga affaires étrangères bisimaka na mino kwa mbengaka c'est Kabila non souka tête que là monsieur qu'est-ce qui se passe au juste on va toucher la ce sont les criminels ce sont les criminels Bougera ce sont des Rwandais bien infiltrés au Congo. Toqué des généraux. Combien de généraux dans la RDC? Oh, les Rwandais. Infiltrés? Mais si tu es infiltré jusqu'à un moment dernier, si nous vivons aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous avons merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tozo chité déjà Ngefa. J'espère que Hollanda qui ba nomination lobby très tard la nuit na RTNC au président de la République qui a été nommé P na katia batwana moko conseiller spécial et à sécurité Berant. Berant est directeur cabinet non? Ba nommé à l'ongwa directeur à komaka na numérique azaka adjoint en tant Vital Kamerhe. Akomaki na ministère numérique suko ba nommé conseiller spécial en charge de la sécurité. Pour ngai en temps de guerre conseiller spécial wana on peut ça bemba. Ça c'est vérité. Affaire de sécurité on doit la bemba. À cause de la wana parce que ni sur le couleur très bien. Emerade Azalina, je peux dire, technicité, ni Nazal va faire Italie, armée. Ok. La sécurité, je ne sais pas. Attends, il faut qu'on nomme un conseil spécial comme un général chevronné. Il y a ancien régime à Maréchal Mobu. Très bien. Merci Bana. Dans le coup, il y a. Ok. Bazawana, et Belé, même pas ma baramoto. Mais comme ma baramoto, vous avez expérimenté. Général on décagne. Voilà. Général on décagne. On décagne à une guerre parce qu'il y a une guerre na est à Congo. Bango wana. Mais Emirade yo, Emirade to Emirade, Emirade. Kamote papa na sa lobi yango. Tolingi siko bato bana expérience. Mais chef d'état-major bonomé wana. Expérience militaire ni azana. Kozala chef à garde présidentielle na aussi mama pinga ya république mobimba ezali makambo différent. Je vous donne deux exemples. Amérique a un général belé. Mais moto a qui plan de guerre pas boma Benaden, c'était un général retraité. Mais chevronné. Très bien. Et moto a vraiment dit djihadisme munene mususu azalaki après oyo na Obama azali général retraité soki asali mission esili ake retraite mpona libela biso toza na bango awa pourquoi tokozwa bango te toza na ba ex-phase bosorole bango donc fo bazwa ba généraux oyo Kabila retraitaka bango eza na ndeko moko auta yo lobalobi retraite na bango wana ezalaki anticipé net précoce net général on décane akoki 65 ans ya service te aza retraité mpona bazali retraité mpona nini
baza ebele bayebi kosisa guerre oyo oyebi kokamba mboka. Jacques chapitre 2 verset 9, il n'y a pas de favorisme. Hein? Faut pas tolérer. Très bien. Moi, en tant que prophète, j'ai pris beaucoup pour mon président. Un président simple, qui a l'amour, la bienveillance, la sincérité, l'amour. Mon président a le fruit du Saint-Esprit, Galates 5, verset 22. Na Bangaka, Congo, a le candidat Kabila TDP. Amos 3, verset 7. On cherche la tête de mon président. Nous sommes là. On zoku ya mobile. Ce qui va bêter à l'ali. Merci beaucoup. C'est qu'il cherche maintenant. Mais Bisso, Amos 3, 7, prions beaucoup pour notre président. Prions pour la Benemi, Bakokaete, et puis ombre et Seigneur de la Katinaï. Qu'est-ce que Kabila cherche? C'est le coup d'État. Kabila cherche le coup d'État? Pardon? Kabila cherche le coup d'État? Ok. Alors, écoutez, la Moïse Katouni pour ça. Basse la politique. Basse politique, c'est le coup d'État. Mais la Benana Kabila Mbogo. Deutéronome 28, verset 1. Motumaba Oki Mataba Bengani. Azo ça la recherche. Azo la recherche, c'est parce que les Congolais solo à se prononcer, à condamner Rwanda, à Zasimama Pinga, pour mettre la Kabila Maboko. Très bien. Hein? Il est où maintenant? Hein? Awapete. Congo. Mais porte-parole naye chargé la communication à l'Obaki, à Koya, ba Congolais, ba Royambaye, na aéroport Yanjili. Ayakati. Hein? Parmi les traits de Kabila, il est là. Aya. Merci Ngefa. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout comme presque à la fin de cet entretien, c'était là le prophète Ngefa, le prophète du peuple Yepenja Toso, là qui est Congo. Mon mboka Ngefa, Liloba Souka. Liloba Souka, Congolais tellement, dans Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Si ma chef de l'État doit me mettre Souka. Très bien. Bon, tu as Souka, on appelle ça Alain Bolodja, et qu'il est le Kondo, et pas Pékat. À la Namsana, hein. Merci beaucoup, le président Alain, le prophète Ngefa te salue. Merci, Nabinonyo. Même c'est mon frère. Vous avez la position. La pouvoir de la carte, aller à la position. Le peuple. Papa, moto ya gouvernement de pouvoir de ma monnaie. On comprend que l'opposition est papa. Le fait qu'il m'a dit à la bonne comprendre qu'il y a un pouvoir. Merci. C'est ça. Je vois ça. Mais moto ça coûte na mokonzi mboka kwa Nzambe. Nakutani na Yesu na. So kuta na Yesu dans le biko. Non, nakutana na président c'est basango batela zonga ko papa. Qui vous a dit ça? Na ba 5 ans. Na ba sango pe. Nyonso. Okuta na président, okuta na Nzambe. Parce que Romains 13 verset 1 toute autorité vient de Dieu. Moto nyonso ba posa tout ba pater par une bateau tout. Akena ba violon. Na Martin Faye. Bango nyonso ngata na zate. Voilà Ngefa de Mouton. Ngefa ni Kabi nani quelles sont les réponses on peut. Papa la biso père la démocratie papa Tshisekedi. Na moi fini Mobutu na soir la kenema. Ba mi kombo ça va kozwa. Ah mais donc la politique ça comme ça ça biso. OK. Il nous trompe. Président sur Martin Fayou. A sur bango sur ba coupe la basola. Mais baza binemi. Mais ba n'imité sont les adversaires politiques. Mais chocolat l'autre. Ah mais oui. Donc on est là on va dire na lobi so le moi so ni mo bete le mbongo na ite no so le mbongo na so la corruption 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 merci mesdames et messieurs, merci beaucoup na maman Nana Mbomba, la maman des orphelins balobi vision de l'aigle nge makambo donc okendaki na Mbandaka tokabi bamus Nana Mbomba amwene motone kwela mai merci beaucoup maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Fondation Nana Mbomba, toujours en marche. Joyeux anniversaire na Lucien Yombo, un guerrier. Il y a pire vieux, il y a petit naé. Te souhaiter au joyeux anniversaire. Il y a été Nzambe Azarasimana. Yo bien que moment guerre mais
bayaya balobi bakotikala nsima te bana mbandaka balobi toujours en avant bakotombola bachampagne ekopela mpona occasion ya anniversaire ya ndeko na bango Lucien Yombo. Merci na Yves Mboyo derrière caméra, merci na Rémi, merci na bino nyonso Yves Ngonde depuis Canada to pesio mbote ebele, merci na Chimène Biké la patrona na omubwaka bato ebele kasi olemi position nzala kuna ifo luka merci beaucoup na bato te na position nzala te bazwanga yo katisa déjà